Merci, merci Nabana Poto, merci Nabana Mobimba, merci Nabana Europe, merci Nabana Océanie, merci Nabana Afrique, Balobi Dialogue des Stars Yango et Bani, Balobi Congo Dialogue, 3W, merci na Francine Ngembe, la femme à haute qualité, merci Nabatu tout Balinga Dialogue Congo. Yeyozini Kumbi l'international autrement dit moto merci na fidélité na bino pe na confiance oyo bopesa kabiso lelo toko solola lelo toko solola toyoko luka mutu moko boye oyo boyebi oyo masolo ezobetama oyo bino bana poto botini ngai na luka na kotanga kombo te na kolinga pusana to ya maye darbi batuka matuka bongo tokofanda to solola Dadi Moula. Dadi Moula. Dadi Moula, ça va? Nzambe azo sala grâce. Mbote nan on a ba internet. Sala grâce. Merci Dadi Moula, dialogue Congo yango yo. Pona dialogue elobela koni. Dialogue elobela nga makambo ebele hein. Donc na kati conciliation, donc on a compromis à bien, donc on a étambolé à bien. Donc tracer banzela est bien, kaka na sima ya dialogue. Et moi je dis, la vie est basée na kati ya dialogue. Voilà, Francine Ngembi. Francine Ngembi. Guilé Soumaïli, mon ami, mon pote, tous à la biso mi balé. Otika Dadi Moulaye, mon licencié na Kinshasa. Ma moté a trop donc, bah tout bazo landa biso na moment où you. Vienanga, Jorgi Samba, na kati ya Kinshasa. Ya Dodon Swadi. Elili Yankolo, Eli Ntakomba Motema ya mama, harmonica arc-en-ciel 20 fois parfum, na ebisa kyo ke ya Jorgi Azoya. Yango mikolo bozo mona ki deux fois te donc naza ya ko pola po. Ba ebola eye. Tozali na Kinshasa balobi ba prêtre bazali. Lelo to kosolana Dadi Moula. Oh lelo azalaki moko ya ba porte-parole ya Wenge Musique Maison Mère azali susute. Lelo toko solola. Pourquoi Dadi Moula longwe Maison Mère? Aleki na ba interno, aleki na ba site, maintenant nous ba solliciter. Toko solliciter Congo Dialogue. Merci na Francine Ngembe, la femme en haute qualité, autrement dit 100% kano kaka. Phrase correcte. Maman mes respects. To jali pe toko jala ka. Guilé Soumaïdi, kolo idéologie. On se retrouve tout juste après pour la continuité de cette émission. Merci Nabana Poto Kanene Bisabino na Ibandila Masolo Dadi Moula Yeyo Dadi Moula Yeyo Bana Poto Dadi Moula. Bonne santé. Santé Pépé les génies. Santé vraiment ça va. Je pense qu'il va tout avoir talabiso ba omona. Pour Nzambeka Moutaïbi qui rose à la malamouté. Mais naïbi qui sur les plans spirituels tout va bien et n'a qu'un équipe hôpital qu'on me faire examiner en tout cas ça va. Santé ça bien donc ça va. Dadi Moula lelo bato bazota la biso na internaute ba ki ona Wenge Musique Maison Mère avant to kotana masola Wenge Musique Maison Mère na kolinga bato ba comprendre Dadi Moula uti wapi pour lelo akoma na Maison Mère pe alongwa na Maison Mère Dadi Moula banda ndenge nini parcours moka ata moi mokuse. Si Nabanda pas vient à Marie-Paul, à Tchabel et Sinkwaki Baka. C'était vers les années 2000, hein? 2000, 99, 2000, quelque chose comme ça. Et par après, na Kulungwa, na qui travaillait na vie na Manda. Kulungwa na qui dû absence ya Wenge, elle Paris na Kinshasa, bakenda e poto, batiki biso, bakenda kota ba vie na Jorgi Samba. Na Jorgi Samba. Jorgi Samba. Voilà. Jorgi Samba, les procureurs. Ban Autriche, procureur na binoza wana kini quoi. Moninga ya Mukubwa Shabani ya Autriche. Donc Wengel Paris bakenda ekuna biso tikali na Kinshasa to bundi vienanga manda chante nde aki ko découvrir nga atinda 4 coin kandala ego zwanga na ndako. J'ai travaillé avec Nkumu manda chante place wanande na yeba ndenge nini posuela tamaka ndenge nini yoje yamba ela tamaka ndenge nini forme la tamaka lelo zomona ka ba résultat ba ebola yango yo voilà roi Pelé et ayo présenter ngano biso to lingi yende za la deuxième porte-parole parce que
wana okutaka nani pa Marie-Paul? Laurent Fabrice. Voilà. Siko roi lobi na bango lobi ah mais oh cousin nanga. Po nga na cousin roi. Voilà. Baya na pesi batutu mbote, baya Aline Bwanika, ba Lepe, Liverpool, petite sœur propre Yoyo, voilà quoi. Donc ndé kusala que ba grand prêtre Maru, hein, on a grand frère. Nabi bon d'accord. Roi toza na posate lo banabiso za ndiko na tebiso to linga sala musala. Ça va, y a pas de souci. Ndé Laurent Fabrice azwanga un certain dimanche 31 janvier na Ibaka. Entre 99 ou 2000 quelque chose comme ça. Ndé a qui représenté na antenne A. Donc voilà, parcours nangeli Karabongo. Et après na eko kutanana vient nanga Manda chante, c'était 5 ans après. Et là on est salago longwa pas Marie-Paul mbamo pas Manda chante. Ozaki cousin na ye. Voilà. Absence, il y a orchestre. Tout ça n'a pas activité. Této, les canaux TV, tout crier car na moutou. Na travaillé trop. To bossé, kaka, to bossé, kaka, to bossé. Il faut qu'il déplace activité zali. Et ngapé, maloubalangue, vous allez un peu na poids. Voilà, on dit tout le temps, on a vu dans Manda chante, on solo la paix bien, on a qu'un travailler là. J'ai passé de très bons moments avec mon vieux Manda chante. Il est là, on a une bonne relation. Et dans mon qui a Dadimoula, bah tu as zolo bana bien. Je profite de cette occasion na luka place moko na kokinde. Garçon sexy muto ya kozwanga. Abishinga dadi tu parles bien, il faut un orchestre moko actif. Ayeko memanga na wingi. Maman des actifs. Si on était là, on travaillait mais rendement ya vient nga kumuma da chante na ya wingi maison mère ndenge moko te. Il faut qu'on se le dise na ndenga bien. Voilà. Et après Ndi na kenda na kotisi ba lettre de demande vient nga king teki la découvrir nga lisusu a memi sous lisolo par le roi de la forêt pe andimaki tindenge na accident qui na groupe Wengi musique à maison mère. Voilà, donc j'ai fait 7 ans au sein du groupe Wengi musique à maison mère. Parcours d'Igno Sala, Marie-Paul, Manda chante, Wengi musique à maison mère de Weranson, le roi de la forêt. Analyse Igno Sala. Analyse Igno Sala chez mon vieux Marie-Paul, c'était juste une étape de l'apprentissage. J'apprenais. Et chez mon vieux Manda chante, c'était juste une étape pour acquérir un peu de maturité à Moussalawana. Et chez mon vieux Igwe de la Forêt, on a comprendre on a que balia ka boye bakota ka boye babima ka boye na ko banana batu na ko somba pe ba mituka na ko somba ba ndaku na makambo kosomona et sikoyo gasiko époque ya kotala les professionnalisme to exercer yango et to palper yango to sala o peut-être koki ko sala dans les prochains jours. Dadi Moula lelo ozali susu na Wengi musique à maison mère te. Dadi Moula aza epa ya héritier Watanabe. Dadi Moula lelo nini sali olongwa pa ya papa okite pa ya mwana. Voilà, donc na sala na ju maturité naza déjà Dadi Moula, ba tu ba yebi Dadi Moula, mais à l'instant il faut se qu'on exercer au ngana zoa. Na exercer yango bato musupe bakoza la pembe inanga na la kisabango ndenge nini musala ngo etambolaka mais au sein du groupe Wengi musique à maison mère biso toza stationné ndenge nini stationné ndenge nini parce que bato yo bazotala biso ba comprendre Dadi Moula tango za ki ozolia na télévision we ranson danger Wengi musique toza kitoko mais tango ba stationné mo te ba comprendre yo te olingo loba nini parlant lelo na koloba we ranson aza danger obi na benga kenani les visionnaires de la musique africaine ainsi que la musique congolaise. C'est le roi de la forêt. La Pulga Motona Tembe, une nouvelle dimension dans l'heure. Voilà. Donc, chez le roi de la forêt, danger, tilelo, Wengi musique à maison mère, eza danger. Mais oui, vient à biso moni. Et place à danger, l'ongwega boimbalamo. On a quelle place où ils allaient danger, y a pas danger. Oh. Parlons de Ngolobanini, parlons de Ngolobanini. Parlons de Ngina Lobasiko Kenon, Dadi Moula, ako sala ba activité nyonso, ba déplacement nyonso na kati ya orchestre na kati ya entreprise. Viens na biso moni bazawana. Viens na biso Yankim Pouyi, viens na biso Bienvenue Tenta, Dr Pichu Musungu. Ils sont là. Ba otiki la au poste, o le Ganzelani. Yo déjà mon voyage moko boyata ya Afrique. Ba memi porte-parole.
tokendaka te donc toza stationné. King Tequila bazwa chance wana. King Tequila voyage na mbongo na ye moko tuna ya webisa. Oh mais hello ba mutemi mai wenge musique à maison mère. Kenda na canal ya wenge musique à maison mère mais na mbongo na ye. Est-ce que dadi mulozanga mbongo le muso beta pata moi tour. Na beta tour. Na beta déjà tour. So na lingi na voyager na kende nga moko na souci ya ko kende pototo na souci ya ko kende mboka mo en Afrique. Non 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 non. Mon souci ezali lelo na kovanda na nga pe boye. Ah. Blivi. Makwala quoi. Blivi Makwala ngana na point noir to une orchestre. Blivi Makwala biso toza na Angola awa. Ah, Olga Lukemba ngana zana ngana Afrique du Sud to yena orchestre. Vous sentir mona ke Olga Lukemba ko zana pe na esprit ya ko sepela. Hein? Martin Skassa a ko sepela vient nga zo voyager na orchestre. Et so na bise ndeni nde naza awa Julie Dibata na kena nga Afrique du Sud na mbongo na nga moko na beta 2 semaines na ebishoki Julie Dibata ko tikalaka ko sepela tepo eza gaspillage. Mais si je travaille pour le compte de l'entreprise et l'entreprise me rend aussi leur sincère wana eza makambo mususu mais ça oyo biso ba porte-parole tout le monde na wenge musique maison tout le monde a ngoti donc mamona mbwa bafuila kuntima oyo tant bat ba otala biso boye to bazotala ndongo zolo ba boye bato ba ba comprendre dadi mula na wenge musique à maison mère alongwe pourquoi ba rojenga ba mosaka na bango bazali ba Vasco Mabiala na bango bazali ba Edi Badiata na bango bazali au visa na bango bimi le dimanche 2 bazo zo avion na bango bazo kende. Vous comprendre yo sonara na maison mère na la team wata na yebu sentir que différence ni osale entre maison mère na wata na mota mukie oka na mota mukie na ebisho barabo lobi boyo ka isu te na te OK dans la team Wata, je suis le responsable de la presse, je suis l'attaché de presse et le chargé de presse de l'entreprise. Tout ce qui engage la presse, c'est Dadi Moula. Naza Mokonzi. Est-ce que na wenge musique bo signer un contrat? Tu signes un contrat. Mais Dadi Moula intelligent le rôle yo, licencié le rôle yo, comment vous travaillez ça contrat? Vous travaillez un contrat en orchestre et en nani. Il faut batongo bazalana une notion à contrat. C'est que wenge musique bana non soit contraté. Ça ermo bogo pe mape boy Blivi Makwala ozapi. Na bobo kebo bondo so la contrat exact. Tout n'a Blivi Makwala oui bisa OK. Na wenge musique ande to mona wana ba kakol. Bango nyonso ndenge bazana contrat exact. Na kuzu Olga Lukemba bengai bosolola. Bengai bosolola. Et puis na Olga Lukemba na mama wenge ko sala nini? Aza directeur en marketing ité. Nazala rana bango. Et puis ermo na téléphone. Julie, déjà me prendre un saut. Je suis pas un saut. Je suis un licencié, un vrai licencié. So Nathalie parcours nga na ko tambola na niveau ba ISP Gombe. Tuna gile sumaidi ya webisa yo. Passe. Ya Jorgi Samba ni vie nga ya wa ifona ça la mémoire. Vie reçoit moi 300 € na ya Bombaki a petit na nga afite kan. Jorgi Samba babi koto mai Jorgi na kati respect. Donc biso to ba tuté ke no vanda boye yo benga ka ba tu po batindela ka yo te. Il faut olia na musala na yo. Soki mbongo bimi na musala, il faut mbongo ngwe mona na parce que c'est toi qui as eu le temps d'aller au salaire quand même na wenge musique à maison mais nego zo payer. On nous payait mais pas régulièrement voilà. Mais on nous payait. Nga kutu makambo salaire kutu na nga kunate. Pour ce que vandi bo Cédric Aloy. Hein? Sambouissa, ou bengi ya gotinda. Avien nga sele. Sele Kassala, Congolos, na France, ou bengi c'est bon. Vien nga JC de Lille. De bagotika petit na bango jamais à souffrir. So babi aux reproché par exemple les rois de la forêt ni loko moko boy. Non, c'est un patron. Oh, oui je sais. J'essaie dadi moulo moni to solara bien. Avant yo simba micro. Tanto tanga. Yozo kende ina, ngana kende ISP Gombe, mais tu se retrouveras dans Moussala qui porte parole. Parce qu'on ne manquait pas à faire. Et les loyaux, moi je ne peux pas reprocher un grand patron comme le roi de la na sans signe to ba moni lelo ba patron pe ba yo trop entourage na bango. Ozomona
peut-être le roi de la forêt pe eloko ezoboma pe ya moko eza entourage otosolaka pe omoi lelo bajournaliste ebele balingaka koloba vérité te parce que baliaka na bapoche l'air mosusu ya balider moko songolo ya bamisien moko songolo neti biso bazini tolobaka vérité oyo tozomona parce que ntango olobi bakale est-ce que weranson oyebi ke dadi mula bandoko tiele bakale wana parce que le roi de la forêt aloba na vie nanga monib so tuni vie nanga Alex Mwini na Londres aoyebisa so tuni egal bapelewe akoyebisa yo makambo na aloba Mama harmonica arc-en-ciel 20 fois parfum ya vie nanga Dodon Swadi so tuni vie nanga bienvenue vangansele nsele ya bavanga bakoyebisa ok Nakata Wengi Musica Maison Mère. Les rois de la forêt n'étaient pas au courant. Mais qu'est-ce que les gens font? À quel pas les rois de la forêt? Azana Iwana Kaka pour na combo ya Dadi Moula. Ah, praise. Petit wana kututo ngazomi mona aza danger. Ah, vetika e. Ogope manon boé. Olga Lukemba elio moi. Bodi a bien, moi Jean a bien. Pour sentir que Ntima. Mais Batouaï bite que c'est ma soeur Olga. So moni vient na hier mon voisin na moi bodi ya malamu te vient na nga foza na bodi ya malamu na wenge ba mona ngo mabe so na wenge ba mona ngo mabe eza ba musicien to ba to bazala pemene porte parole na ba musicien to zala na lo moko ba mona mabe soki to bien na somba ML awa et belisa ba to ko somba ML ningi nini ah pitu na jui la wapi mais parce que moi je travaille nemo anemo to kolobaka keto motema mabe keto motema mabe mais zaka lokumu le roi de la forêt na bisho ke bango ba mona yo zala nango azini yo zala nango muto zala nango te pongande na za awa tinenge na yaka na Wengi Musica Maison Mère wana tinenge na kota pona ndo kelela pela okokelela pe moi ça na ya déjà na face na nga déjà été comme déjà des fois tant que ça ôté maman na Cardi hein Karine Mangele Simula jamais à kolinga mula dadi azala mo ba salité mo na pour sentir la na boulé à nouvelle collection à Ralph Lauren et Bimi la na Londres je te salue ta atindi ozo boulé so na bango ntima maman na ntima or ko solo la bien na ko zala mayele nde ezo zala o mona mutu mo boye na ye zininga na ndo zala na oti porte parole à Wengi Musica Maison Mère Amataraneka ba wewa porte-parole le roi de la forêt mais yende bazo privilégié pour batinda raé akenda robengela ba bango basi mais obongisana ndeko no sankara to mo teke ningo yozolo bakoto yezo bakoto zo mona teke eso ça peut bien teta que licencié sikonga pour nga jusqu'à présent na lobby dans la suite je suis une personne j'ai été affecté il y a mes enfants qui sont là net Ernestine Moula elle a 11 ans na téléphone na ye azo côté en internet azo tala tant azo ka ofingi papa na ye il est affecté tu vois et tant aye na ndako alobi papa il y a papa Sankara qui t'a insulté il y a l'une des émissions na biso à Kinshasa awa toute une émission quand sur Dadi Moula na Kangai Moula plus de 10 émissions ya net kaka Dadi Moula mais pourquoi na téléma qui siko na lobi non na beta na des émissions ton a beti des émissions et bouleversé pour nga na zama kila ya bololo nga soko meki na nga ozwa ba problème moni te ke non na kati entreprise na bango kuna bulu yeke na bulu donc je suis très bien et na na kenda ina na lungu ina na ke ifasip na lungu ifasip na ke ipen na lungu ipen na ISP na sisi licence na ISP nous les mobo keba bien nga aujourd'hui tango azo ya Kinshasa bulu ya petit na na Guilin Soumaïli a ebi. Kolo idéologie Guilin Soumaïli. Mtaloka rapona masolo. Pas papa chéri. Porte-parole l'essentiel ça va. Viens dans mon pao. Dans tout coup t'en as incendie. Vraiment tu fais bien ton travail. Continue comme ça. Oh, il ne faut pas suivre le chemin des insultes. On fait rigole. Ah Dadi Moula ça va. Yo vraiment. Ça va, Dadi, yo vraiment, je fingate, hein. Continue kabou, yo fingate, c'est bon. Et si Liona? Fallait papa. Check, Dadi Moula, ça va. Salam, non bien quoi. Voilà. Parce qu'au fingate. Parce que na fingate, j'ai pas allié à personne. Parce que na Wengi Musica Maison Mère.
bako kocho pende ni na take mutu wana yo ke kuno ba kocha rabino pe ba kocho po take bongo ba onyoso bazo take bato ba kocha rat Wenge Musique à Maison Mère, c'est une école de formation. Yambe yambe. Ba former ba chanteur, bazo former bazo finga bato, bazo former Soumaïdi. Il faut azala agaka. Te biso lo ba vérité. Moni biso lo ba vérité pour musala na biso. Dadi Moula. Yaba Marie-Paul, Dadi Moula ba manda chante, Wenge Musique à Maison Mère, olobi bato ba comprendre, lelo sa vérité watanabe. Ozobenga le polga. Moto na tembe. Programme ya orchestre zani. Dans l'air. Voilà ce que ici quand on est en gros. Bah tout ko batikali. Voilà on a programme ya la team Wata. Héritier Watanabe moto na tembe azana niveau à Kinshasa na niveau ya Paris na moment autour sala na émission. Donc il prend son vol demain pour azonga Kinshasa. Et but de voyage naïe premièrement c'était juste pour ça la duplication ya ba DVD na biso ya concert ya Romeo Golf na deux autres concerts autobeta qui na théâtre de na autobeta qui na niveau ya Al de la Gouverne et après wana asana tout le monde le savent ils ont préparé disque au belé au disque retirada. Et si comme Bezali, donc toutefois c'est retiré naï. So Monique ça ne va pas, c'est retiré naïo. Retira des disques bah tout bas sous là. Alors Lukemba, il y a biso ya palais, azouze la retirada oyo. Donc retira des obima, Kalamingité donc lui il est en train de travailler à Kinshasa, pardon, en Europe, au niveau de Kinshasa, la programmation avait déjà pris fin. On attend son retour, ce qui a zongialé. Déjà, tu as dit que ça va guitare, tu as dit que ça va cœur, pour que vraiment, octobre, novembre, disque on est déjà dispo parce que producteur n'a pas lobby la pose annonce yo, il faut te comme un Fnac. Pour disque on a trouvé comme un Fnac. Donc, le moment où déjà qui tout comme un casse, donc le mardi, demain, quand tu vas revenir, tu vas dire bah séance répétitive, n'a pas les mardis et les mercredis, mais toujours continue toujours. Est-ce que le Zoka Moussapé va te belé? Oui, rançon dans la samba, héritier na Inde 3. Mais dis so pour Sénégal aboé, au mon héritier. Et puis toi na Inde 3. Na place des nobles pas venir sur Sony. Kasavubu, la commune de Kasavubu c'est le centre musical. Toko Kimate. So tali le orchestre bimi et belé bima na lemba et bima na matete, ba wana orchestre matete. To orchestre lemba. To ya lingwa mais na Kasavubu yoka orchestre ya Congo. Sur totali Jésus des Nias à Nakasavubu, sur totali vient abisso le roi de la forêt à Nakasavubu, héritier Watanabe à Nakasavubu, à Barankoy à répéter à Nakasavubu, à Barankoy. Vient abisso Bayuda du Congo, il y a vient abisso Wapunchilate, il y a Kadiyoyo, Nakasavubu, Omunakeza. Vient abisso ya Jossar abetaka na mugila gila na Kasavubu ozomona donc Kasavubu est une commune musicale si je peux le dire donc n'empêche que héritier Watanabe a répété awa parce que biso to luki sal to monita hier ba proposer biso place des nobles to boya pona minute o Wenge Musique à Maison Mère bazo sala etali biso te oyo pe la team Wata bazo sala etali pe Wenge Musique à Maison Mère à la guerre comme à la guerre mais guerre en est loyale. Ta musique, n'empêche que tu répéter. Merci beaucoup de côté madame so de commune en Sougaya émission na biso merci na Guilin Soumaïdi Kolo idéologie merci na ba téléspectateurs tout balinga émission sans oublier grande dame ya Australie Betty Bwana océan ya monene ya mela bango nous la trop na suka émission na biso Congo dialogue Francine Ngembi Francine Ngembi. Je suis très content de cette initiative. Guilin Soumaïdi, mon frère, un licencié comme moi, tu avais marqué ton époque ici à ça. À l'instant où tu es en France avec Francine Ngembi. C'est une très belle initiative. Oh, tu as juste un moyen de sorte que Congo Dialogue, ou d'ailleurs, ces titres-là, ça attire vraiment les gens.
Donc soutenir Binoti Nasuka et n'hésitez pas, Dini, si tu as besoin des informations, si tu as besoin des images, il y a la team Wata, je suis là moi là et je vais vous servir. Ba Congolais Nabicho ya Libanda, ba Congolais Nabicho ya Congo ya Kinshasa, ozwa temps landa site Nabicho Oyo, landa l'information Nabicho Tokozan garantie. Voilà, et puis ma pièce c'est Robeta Maranango kaka Serge Chikuya, Kuya Yabati. Mbote sika ozali vient na biso Willy Likai les grands moscadors na pisho mbote l'étage mission ina kiti siko na niveau ya toza na niveau ya Autriche wana nazomona vient na ngai Mokubwa Shabani qui a talivé na ngai Mokubwa Shabani nazomona directement ya Georges Samba le procureur ya Autriche des fois tepo ya za cheval Suisse Autriche donc ça talala na avion na moi na avion na episode to qu'est-ce qu'on a Londres sika masolo evandi Alex Mbwini ya Alex deux fois te na kati ya Londres wana tali côté kuna zomona ya Dodon Swadi motema ya mama na biso arc-en-ciel harmonica parfum ba simbi masolo tali côté kuna tozomona line pe aza wana ba mbote ya trop gal ba pelewe na pesio ba mbote isika yozali vient nga peke motema mama nenenzinga vient na ngai totali lisusu tozomona Alino Kalamba na niveau ya Paris wana Alino Kalamba mon pote mon ami na pesio mbote numéro ya contact eza kaka vient na ngai JC de Lille ya JC de Lille Dudumbisi poisson ça Paris ya hérité watanabe wana Paris et bato tout boningaka dadi moula plus 243 89 98 00 332 plus 243 89 98 00 332 Anne-Marie Bichilwa la beauté éternelle la kata Londres et na bosana qui ezini maman na mabeye na bosana été et maître Blaise Ngoma na France wana papa ya mindele na bosana pété yé babenga kaye l'américain moko boui. Merci beaucoup, merci Daddy. Oui, mais natangi kombo na été Glokadi Raf. Glokadi Raf. Donc, puis nazo bunda. Et puis nazo bien guerre. Donc, dans la guerre, il y a confiance. Comme bato bagangeli pototo. Bagangeli. Ngana sara ki erreur na suka kina moshi. Il est Soumaïdi. Comme bagangeli poto. Ngana oya pour 2 semaines na zongi na eli susu 2 semaines na zongi na 1 mois na zongi. Kaka na la team Wata. Et puis kalamingi te nani wana suba gangeli pote ni sose sila ki yo Dini pisanga ça va la fait son moi merci à ma téléspectateurs tout batali biso merci na Francine Ngembe la forme haute qualité ya Jarvis Samba les procureurs Balobi Tojali merci na batu tout au balingaka Congo Dialogue quant à moi je vous dis bye et à la prochaine merci.